botika ko traiter bato mabe botika ko traiter princesse ko kufa ngala ko kufa lelo oyo na kufi na ngai bato babidi ke balie na théâtre est-ce que boyebi vie princesse ko sala merci de boyaminga na Congo America TV Congo America merci de boyaminga donc voilà je suis là pour vous na linga bino trop oui nazala na pas trop mais na joie na joie na film maswa kuna bosa ni titre ngo to joie na ye na mona ki est mon gentil na mona ki donc il était là quoi donc ndi bat baloba ki azalolendo menga mona ngote ana OK sangwali wane e salenga bien te donc OK roi naza isungate na comme ama donc na habité quoi ça lenga bien te mutabelité l'autre directement koufi et puis gêne le quoi pour lolo donc et toucher vraiment bon on a ben jir bat bo finga biso pourquoi et là ni to saler mabe to saler lo mabe te bozo finga bat bozo traiter bat pourquoi bo tchara pour lolo na bat théâtre te pourquoi mais bino be bat bo finga pourquoi bo edara pour lolo te mère era benga na pesi mbote na maman Olive mais respect maman Nzamba Pambolao na nyonso sala pona biso mais respect maman parce que ce trop za ba cacher na mbongo ba cacher na musa na biso to bando se retrouver na ndimi na te no kufa ba pauvre na ebité bo pesa faute na gouvernement ou comment le quoi nga la pesi na nga faute te mais na lobby en général gouvernement ba sunga biso parce que to lo ba kaka o ba artiste nigérien bon gouvernement la bango soutenir bango. Total Rami Congo America TV, tous s'abonner. En tout cas, tous s'abonner à Congo America TV. Je le répète encore, Congo America TV, tous s'abonner parce que Pierrot Nomba ça va diminuer bango sur le diminuer Congo America, on a diminué souka. On a diminué veut dire bravo, bébé on a diminué. On diminué mais on a diminué. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission de l'actualité sur Congo America TV, la chaîne de lui-même Patrick Mbouya, Pat 5, autrement dit Mobutu de la presse. Pourquoi pas Mobutu de la presse congolaise? Et la présentation de la Kanangai, BBM Bravo, le premier artiste de la presse congolaise, de Naloba Kaka. Là, c'est ma caméra, moi, mon mobile, moi, vraiment gentil, trop, puis à Mbemba. Il y a un réalisateur, tant qu'on a Simba micro. Actualité, toujours actualité. Les autres sont sous péné, artiste moko. Il y a renommé artiste Mobolela Mingi, actrice Moko Solo la rapena bien. Il s'agit de princesse du trône. Un serment vraiment abandonné au bino bolingarana. Tout me go sola ne kaka un peu na maramunyoso. Actualité, pourquoi pas te toucher peu moi trop passionné comme el biso na ndaku na biso. Ces derniers temps, pourquoi pas te toucher vraiment yango parce que tout ça vraiment pas si vous savez, vous êtes déjà informé que tout dit au père de Moko ya ba grand, Moko vraiment ba grand artiste ya cinéma congolais Chico Pouloulou. Bon pourquoi pas l'émission où on a cas d'actualité, te be taper moi solo concernant ba obsèque on a bonjour maman. Bonjour. Boni. Ouais, un peu bien. Bonjour à tous mes fanatiques, les fans de tout balinganga. Ma fan tout balingara musala nanga na pesi bino mbote et la meilleure vena bino Babi princesse Kitoko kaka ouais Kitoko yo momo na ezate Kitoko ezate fan sadi ba benganga fort babi ba sepeli ndo amoni présence ya princesse na bagaga ya Congo America donc ça dit et ba moi flair moko boy nini okolo ba bango en passant pour na ndenge oyeko bakisa yo na kati ya bagaga na biso Congo America. Vraiment, on a eu ça bon kaka. Bazala wana pour na biso, ba soutenir biso, ba tika biso te na ba prière. Donc voilà, tout ça la bora musala bien, princesse du trône Naza. Naza nanga na travailler donc voilà, c'est mon travail donc et il faut gagner ça bien, il faut bosser. En tout cas, merci de boyaminga na Congo America TV Congo America, merci de boyaminga. Donc voilà, je suis là pour vous na linga bino trop. Vraiment n'enga lobina bomba olinga bango on peut aller là fort parce que va comara vraiment bazo bien rapé et ça là vraiment bien. Aujourd'hui on va parler plus des obsèques autoza ngo sangwa mao autoza ngo vraiment et artiste un petit au père de Chico Pouloulou mais pourquoi pas te taper moi solo non moi muké avant que tokota na mususu princesse du trône actuellement aux évoluer comment oza na groupe mo quelconque oza na contrat mo quelconque oza indépendante ou comment. Non, parce que c'est trop de évolué à un groupe Océan, un président V12, que je salue mon président V12. Depuis Londres, je salue mon président et maman Sissi. Donc, on a joué avec le président V12. Et à part V12, on a tourné partout. Hein.
n'a que tourné partout et ça là que n'a signé un contrat na Post Top Vision que je salis. Donc voilà, ça là que contrat Sili donc voilà. Elle est comme indépendante. Contrat Sili aux ongles non aux alaki indépendante. Ouais, on a préféré nos abois. Ouais, pour renouveler la bateau quoi on a la quitte non, on renouveler souté. Donc, on a préféré notre canon libre pour nous avoir ça. Il faut nous aller libre pour nous aller bien. Princesse, artiste et tout au père de Chiro Polo, on a habité sur Zoapé de Abatan Rosalana. Oui, Nazala n'a pas trop, mais na joué na. Na joué na film Maswa qu'on a bossé ni titre en haut, joué na ye. Na mona qui est mon gentil, na mona qui donc il était là quoi. Donc, ndi bat baloba qui azalolendo menga mona ngote. À Solisanga Yambanga, première fois que année, on a vraiment que il est sympa quoi. Avec tout le monde au solo là, au seka, soy au lié, au lié, au seka. Donc voilà, on a qui est vraiment, il y a un mot malamu, à Yambanga. On a ok, ça on liwane et ça l'enga bien té. Donc on a ok le roi, Nazaï Songate, on a comme un donc, on a habité quoi, ça l'enga bien té. Brusquement comme ça, tu as pas mis sur ce qui était, alors que belle, ou même l'hôpital, ça dit mais si bêtement comme ça brisqué mutabilité l'eau était directement koufi et puis gêne le quoi pour l'eau donc il touchait vraiment et puis c'est un peu les sommes mon vie donc voilà tant on le bien malamu nezara ndi baloba ke mutu so koufi romara malamu ou comment est-ce que oui vraiment moi quelques défauts te ndé ozala ne moi muke wana moi quelques défauts que aussi mbeza te ka malamu ka yomona et ezate ke mutu so koufi ndi baloba malamu te mais ngai chiko pour l'eau na mona ngai na mabete Nazala n'a trop té mais to kutana na tournage mobile mais niveau solusenga au sentir que bon a solusenga bien par rapport à batum sous au monde que bon mon na té ayo karayo mais beaucoup tani em sous karapé ezala dango mais il a solusenga bien au sentir que tonton mo gentil yé mo gentil quoi na asala ka be moroté na mona ki la mona be pas sala ma be moroté na mon et pas la ngala mona ka bien parce que azaka na bien. On a invité princesse artiste qui est actrice qui est on a invité ceux qui n'a pas nayo oso discerner quelque chose par rapport à ndenge liwa ezo betaka moi trop na ngambo na bino ba comédien on a invité est-ce qu'il y a quelque chose à discerner ou comment vraiment parce que liwa e beti de ngambo moi trop bon liwa ezan dia na biso nyonso ezate ke e betaka pe ba comédien non je ne pense pas parce que peut-être ça c'est à moi trop hein il y a dans l'obani nzambe moko era pesa biso souffle oyo soki lelo tozate faut to kumisa ka nzambe to lobaka gloire à Dieu to condamner nzambe te liwa eza loi nature donc ezali quoi ezali weza exister donc to condamner nzambe te donc nyonso te comme la biso to lobaka gloire à Dieu donc ezaka te ke ba comédien non monde ba kufa so l'équipe monde ba matanga emsusu yo yapsu yo seka ba tumsu olela emsu ngala na boîte ba tumsu olela donc pendant le baké ba tuba kufa yaka ba comédien te ba tuba kufa na bango donc voilà to éviter liwa ezalaka donc to éviter surtout le bani ngala eloko lo batina na ebika ke liwa ezalaka to bangaka nzambe et to kufa to ki ne pesa bien to pema na kimia donc ouais artiste quand d'autres personnes ba lo baké ba comédien baza bato baza en autorité ba yebani vous avez des succès vous êtes des stars partout dans le monde presque balanda rabino mais sauf que oyo bino bosalaka ça dit ndenge bato bamonela rabino na ndenge na ba situation de vie oyo bozala nango eza équivalente c'est comme si bato bamona kende bamona ba comédien ba star na faut bamona nobe oza ba pala danger ba car danger tout ça or na kati ezala vraiment bon te je sais pas est-ce que ndebe bato balo ba kebanini c'est parce que ba comédien ba se souciera moi trop na œuvre bon ba sala ba se retrouver vraiment comme il faut yango peut-être ça bino be mo robela mo quoi to nini vraiment que par rapport à vie wana ba tumusu ba bimisa ezaka comme organisation muto fa organiser vie na très bien atem qui mingité ezaka faut de la 1 million non attends na $100 au organiser vie na yo tout le monde en donc pour dire que to vivre photo bongisa déjà à venir ya bana biso polo et comme lobité ba comme ofinga bana biso mama bango za start asala nini donc marambo et puis le roi ngai pesa kama mayele et puis ça nga mayele belé on va ko réfléchir vie ya rotala non qui dit baté faut na sala marambo faut na sala boye faut na organiser vie na on ne sait jamais dans la vie donc et puis na théâtre ngo quand des ala soutien malonga pesa na ngote théâtre liboso da ki ya ba cash o sa te ke ba futa ba na biso ba l'art
omoni bafuta ya biso balar bambongo mais lelo ko binango mso to bundaka entre biso na biso bo finga biso ta ba pauvre oui parce que to gagner te na musala to koma plus bato matolo omoni muto minga comme nana mutu nanga nikinga c'est triple N ma patronne otindelanga tailo na méthode otindelanga papier le roi carte illimitée bilanga euro boss otindelanga mais non faut toujours aller mbongo non musala biso to sala ba futa biso non bien toujours mbongo après ba fanatique le roi et comme ezala roi elo mo boeka ke ba soutenir yo kaka biso pour na parfum mais ezala raté ke ba soutenir yo ba futa la ronda ko to ba sala non muto nyo stolera na motoki na ye mais biso ba artiste comédien mbongo ezate to vivre ndeni yango mona muto akufi ba o lakisa vie na ye azana eni la vendre pas na bango a débrouiller na ka quoi paraître belle à la télé tu sais moi babilambo batinda la biso là tiko mikabi wa mona roi danger no ande makoke malonge zate boti ko finga biso bo soutenir biso ba soutenir ba producteur boya ba producteur ndeboya bozong sa maramunge zalaki et ça ka biso peka bien parce que ce trop mozo ba cacher na bambongo ba cacher na musana biso to bando se retrouver na ndimi na to no kufa ba pauvre ton okufa te ponga na savana na mikolo senti que ba sert na Ursule péchant que je sali alors ba princesse bino bozo ba miette biso na époque na biso au signer contrat mozo rende chicon chaque fin du mois ozo mbongo no kozongo pe PK oko créer pour créer pe moi ni na yo moi aller retour chino sel pe lo ne ko tela mbongo ce ko tala ra mbongo mike emso zimbongo ra boy mon problème moi il faut dépenser ozo ata organiser vie mkoni. Parce que maman so antango bo réclamer ka mbongo eza vraiment na art na tout consort na ebité bo pesa faute na gouvernement ou comment? Le quoi la personne n'a faute mais na lobby en général gouvernement ba sunga biso parce que toloba kaka o ba artiste nigérien bon gouvernement la bango soutenir bango ba tournation il s'agit des États-Unis au monde les États-Unis hein s'il s'agit au monde na jipa munene bo monde na jipa munene s'il s'agit au monde tourner na kata aéroport na bango bon na kata aéroport na bango tourner mais biso kuna pour tourner na aéroport na biso trop de makamo trop de problèmes pour tourner na nzela il faut autorisation donc on est biso faut pas absolument privilège moi parce que tout ça la fierté il y a RD Congo tu vois pas absolument moi pour moi boy artiste ça force la valeur mais valeur on a mon en rose à la pinzate valeur artiste la même so petit tour moi les bando ba to sentir princesse na kina akuta na mon valeur za la ngote yango mona mingi azui a chena au théâtre yango mona bato ba aisika na posa azoramba mo ateli elandeli kemba boy alongwe na yeko sane mlani musala mususu oma mususu wa yeko musane bêtise wa lingi ko to lingi Paris France comme na mibale belé pour mo traiter bat bandumba to ne boye baté bozoye baté nini sali pas comme mabongo manque ya possibilité manque de vivre au moins la moto mususu afuta la randa ko aidara ba parents na ye ba parents ba sala atem su mwana baby ke asala théâtre au moins yango comme ça abiso mo boulou yango comme ça abiso oza sérieux c'était vraiment trouver au sérieux c'était donc andem su pona ba viango donc voilà ma trop tant au le bara et logo nyoso et rappeler avec quelque chose kaka en parlant de passion tout ça en artiste un de perdre to bi que peut-être de son vivant asa ki pe na ba regret et moi ba mambo nyoso to lo ba ke mbongo comme tel les actes tout ça bo se retrouver comme il faut na éviter message nyo ki o lancer na ba nyoso ba hôtel biso pour na famille oyo moi atiki famille oshiko pulo atiki parce que tu dis qu'azaki perd des enfants azaki pe na moi si message nous que lancer parce que tu dis que yepé to que loate que bani na kufi millionnaire ou quoi est-ce que Chico Pulo la joue à balobani à participer belé na musalo ya théâtre puis tout ta ba Chico Pulo la musique au tellement que a jouer dans la vie nzamba comme pour moi 100 francs il faut yeba ndeni bomba faut y bander au bombe parce qu'on ne sait jamais. Il faut y bander au bombe il faut s'organiser. Il y a un lobby comme au finga biso et à ça la succès à simba ka bambongo et kenda wapi. Il faut éviter le wanga mama rambo et puis ça mayeli. Et puis ça mayeli na comme le na donc et le bon matin le ko batonyoso et à ça la succès mais tala lelo yo. Bande on la biso pe. Heureusement sans francs faut y bander au bomba. Et ça la carte qu'il faut que ba soutenir non. Ce qui est au bombara, même chose du problème beaucoup maman na compte na babi miselio ba selo makamo kena compte na babi miselio ba selo makamo.
donc toyeba kobomba toliaka tomonaka lelo te tomona alobi osuka mbongo omonaka lelo ka fo sila te tala lobi na yo qu'est-ce que mamuni osala bomba pour venir à bana olobi. Donc voilà, c'est que je peux dire. Artiste nayebi te message mozo circuler à moi ndenge mabe nayebi que tellement la mbio l'émission ezala bien yo mo éclaircir ngo ba fanatique ba bio pour aller parmi ba artistes l'ex première dame abengisaki pour la mort célébrer fin d'année ndenge ezala kaka toyebi que toi là informé tozalaki informé que avant même to zo sangwana avant même de perdre artiste na biso il est pas allé t'inviter na rencontre wana ezaki wana mais il y a beaucoup ba comédie quand même on a pu répondre à l'invitation wana parmi par rapport à dire ya batu ke ezaki vraiment normal te que ba comédie ba kende se présenter tout ça le amonaki peut-être la danse la célébration tout comme ça mais éviter par rapport à batu yo juger ngo mal yo aucun éclaircir ni pour que la part non ba mais un peu au message mobwe pour ne pas continuer conception ya mabe mais ba me comprendre dans une manière simple et plus claire. Nga kolobaka bona mona benjir bat bo finga biso pourquoi eloni to sali ya mabe to sali lo mabe te bozo finga bat bozo traiter bato pourquoi bochara polulu na bat théâtre te pourquoi mais bino be bat bo finga pourquoi bo edara polulu te azalaki en vie il faut aider et ndi ba lobani to lingana to za bo moi ezaka te ba théâtre ta biso pe bino pe bando so bota la biso fo eda biso to vivante bo c'est la kate que to kufa mère era benga na pesi mbote na maman Olive mais respect maman Nzamba pambola o na nyoso sala pona biso mais respect maman donc na pesi mbote maman Olive era sala qui rencontre na ba to kutana ezaki par rapport à ba fête alinga ki a fêter na ba ne longo et puis pour nous ezaki pe na kati ya liste fa ba te fa ba kende omoni. So pour le coup fait un solo c'est retrouver mission nyos tukuna et celle que si bêtement comme ça pour le coup fait il y a un moment livre à reporter qui maman livre à reporter qui en à reporter moi chango jeudi donc tellement déjà là qui déjà programmé à mon qui ndeni ya kokata nani wana te ya on ta benga ba comédien er to comme un peu kuna to telema qui to so qui tana biso ya ko respecter nzoto ya mowe to telema qui une minute de silence to telema qui maman il faut après si biso ba conseil à pied ba conseil après si ba conseil était que maman oza mayele azui ya malamu oza na ezoba etali nango yete donc botika kofinga biso botika ko juger maman bato maman do sunga biso kaka maman osunga biso depuis to banda théâtre lelo maman Olive habité na sunga bino ya mabete après maman biso sungi biso ya mabete lo maman osunga bana ye place o bazangi ya bakita moi 100 francs na carrière na biso bakisa ta moi lo mo ba muki botika kofinga maman botika ya umela maman batani maman malamu maman mabondeli ya pesa ka batu conseil ya lingana te batu baswana alinga te batu bazala batira mai alinga ngote ya pesa ka juste conseil botika kofinga biso chiko pulu déjà akufi ezatana e totika ko juger batu botika ko kanise batu mabe botika muto acheli yeke poison muto abomie muto te muto abomi muto azateli we eza mokano nzambe to pesa ka nzambe merci parce que to satana na ngote eye brisque tozolela o ba lame de crocodile je sais pas à part théâtre tozana ba vie na biso baye bango à part théâtre tozana ba vie na biso parce que biso moko to bitala ka vini to sala ka part théâtre muto muswaro okufa ka be ba bomi pa théâtre boyebi te ba via sala boyebi te makambo aza nango na ba famille to uta botika ko traiter bato mabe botika ko traiter princesse ko kufa ngale ko kufa lelo oyo na kufi na ngai bato babidi ke ba lié na théâtre est-ce que boyebi vie princesse ko sala est-ce que boyebi ba place à kota donc ce projet to muto akufi to lobaka gloire à Dieu ezata na mte maseni ya bengi to tika ko tsa bato na makambo oyo muto ayebi mutu na makolote soki muto akufi mukana nzambe ko kisa soki muto abeli biso to sambela ati to na ba pasteur ba père spirituel ba la biso pourquoi pas OK prière ko sambela c'est important na nyoso to sala na mokili oyo nzambe aleki nyoso to
yango nga nazalaka ata na langwaka nanga namuta milango ata na melaka nanga ata na sekaka ata na sala bo nazonga na maboko nazonga na makolo ya nzambe mpo nayebi ke monde naza nango eza monde moko ya bien te faudra se protéger pa nzambe mingi bakimaka na bandako ya nganga sobe nga nayebi ndako nganga te nayebi ka nzambe yo nakoma nanga nauti tournage nanga nazongi nanga ndako parce que toyebi te oyebi te nana oboma yo oyebi te nana ochela oposo oyebi te nana oyina yo donc totikaka kojuge bato kokondane bato boza mabe bosali te baza mabe te eza liwa eye topesa nzambe kaka merci lokumu nzambe ezongaka epa nzambe siko pulu deja kei akende na kimia nzambe ayamba ye emsu nzambe ye mo ayebi mikolo na ye ekoki parce que siko pulu abela ye te totikala ozwa news mo abelaki abeli te akufi na santé na ye na bonne santé na ye donc eza nango kaka crise asalaki donc ça même repose en paix. Vraiment artiste, on a comme un presque à faire vraiment. Tu as mis coup déjà là parce que réalisateur on a aussi déjà tu as mis vraiment presque on a fait une émission on a peut-être ma dernière question. Artiste na musala na no obosala ka théâtre congolais, musala na no cinéma. Na ebité maramuni ya mabe oyo mona ka fo elongwa. Na maramuni ya malamu oyo mona il faut ezala oyo kiko appuyer ezalaka. Et maramuni ya mabe oyo mona yeki olongwa. Makama mabeze belé soute pas na biso moko nanu est-ce elongo na ndimi te elongo oyo souhaita kaka soki opportunité za elongo eki olongo to linga na biso na biso avant bato bande ba olinga biso to linga na biso na biso pone za na exemple mutakoza na chaîne na ye asali chaîne YouTube pone ko na encourager nga no félicitations pone to za to travailler ba bato mingi to travailler ba to saleli bato ngo bandimi biso te osaleli muto musala osaleli musala ma ondima yo te andimi yo te quoi aza reconnaissant te obite na traité chemin na ngamo na selo na ngamo ko ngamo ko pe na makambu motindeli ndeko na ndeko na nyongi asali boye pono yelingaka yenda fazana ngo yozana ngo te na mo na ra échanger na ngo te kimité ma bien parce que to linga na biso te ba sambla amso sola na papier le roi carte limitée boss José Ndombe premier ministre Chomen au solara na yeme ba ko bwaki moto musu ayo ki bonga ko loba José Ndombe ya koti poani donc ki mutema bezaka na ebité so mbatunyo so ba mutema o ngala zana o mena lobite ke na za saint ngape na muta mukina ko bunga pe donc mutna muto za mutema mo na ebité na théâtre ama eloko bonga to eloko obini ne eloko bonga eloko ngala oyo souhaitera oya bien ezala ne lo omuna ezama be elongwa o souhaita ke longa la souhaitera bien po ezana moni to pratiquer na biso ngote inutile kuna lobango po to pratiquer de toi c'est yo mona raté lo bien te na msana moralité toi même moralité po so lo yo lo ba ye lo bazanani ngam na yeba nanga tebo na nanga bien te na lo bani nango ndimanga mtondimanga zate mieux vona vana nanga mvandi nanga kimia ngam na nanga mabebo vilaine na prononcer bien français. Basa kitoro ba la fière. Basa kitoro basa pembe ba la fière tango ba mabebi ke batu banda ko ba hotelo ba ondima te. Ya. Komi ki teleki nango nyoso na loba nanga tena loko nyo loba. Na loba ba changa princesse loba ki boy. Ba tombo elanga mopanga. Dans le balanga eloko loba te donc mais na ebi pek na ebi ke bato mususu to lingana de vrai bato mususu ba frère bato mususu ba sœur to lingana po mutna mutana bizale na tie en général te bato mususu baza bien bato mususu ba mabe donc voilà. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Artiste na ebi te mot de la fin na que aux alanini par rapport à masoloni zoto soloni. Ouais, merci. Mot de la fin na ka ba courage na famille qui est Chiko Pululu. Liwa eza pona bifenya stole cannabis to ba lekindela fait na moyo et je dis merci à tous mes fanatiques babonani na bino meilleur vebo fêter malamu meilleur V à ma copine Renate Kani qui règne mère depuis Paris meilleur V à Nikinga c'est triple N depuis Chine meilleur V na batutu balingaranga meilleur V na batutu meilleur V à Papi le roi carte limitée bilanga héros formidable né makambo José Ndombe premier ministre Chomen et Junior Mosoko prêtre na pesimbote na bossa arka moko RB fondation depuis Kenya gros bisous donc voilà. Princesse Mifi, ma copine, gros bisous. Sarah Madison, ma copine, gros bisous. Diva Loaka, gros bisous à ta, gros bisous à toi. Camille, la femme fatale, gros bisous à toi depuis Paris. Et la petite bisous Nangaï, na bijou Ilunga, ma grande sœur chérie, et ma copine la Luxieuse, Fernande de la Luxieuse depuis
Angola, gros bisous. Et bisous batoto balinganga. Merci. Merci beaucoup pour attendre. Vraiment, c'était l'artiste princesse du trône, l'artiste Oyo a évolué. Bon, vraiment, la groupe et puis, la chaîne YouTube, tout le monde a partout Oyo a Pessara Marambo, partout Oyo a participé pour jouer Ndekara, Moussala Tindarae. Donc, c'était vraiment elle, ensemble avec BBM Bravo, de me un peu ma solo concernant parcours, concernant Mambo Ezaïe. Et puis te bêtis sur ma solo concernant donc voilà quoi. Tu continues aussi la même Moussala Congo Amérique la chaîne et répondre à Bino Bena besoin à Bino 100 pour Tabosenga. Tabosenga nous était déjà répondre avant même Bino Bosenga. Donc nous sommes là, nous avons une période là vraiment il y a matanga période là de pleurs malgré que tu as fin d'année on peut aussi faire nos vœux mais pour comprendre les cas, vraiment on est en plein deuil de hommage na biso ya trop na famille na artiste ya biso plutôt et puis condoléances na biso na famille ya Mowe. Donc voilà quoi, ensemble avec Pia Mbemba les caméramans incontestés, moi mon bali là toujours na ma caméra tant BBM Bravo Asimba Lisango. Donc ensemble avec lui on a quand même pu à vous diffuser cet élément, à vous réaliser cet élément. Donc voilà quoi, d'abord qu'est-ce que la partie que moi de la presse. Voilà donc pour aujourd'hui déjà ensemble on a bino à tout l'andibiso donc te clore on a biso vraiment merci beaucoup bye.